Hein? Encore une fois, votre humble serviteur. Je suis chinois, le prophète. Adraye Mouroubarami Balete. Balebika Baya Belé, mais chinois à l'unique. Shadrach Yemoronde Koloma Solo, Bozala à la découverte. Émission na Bino. Bo découvrir Oyo Nyon caché. Émission Oyo. Soro j'aime te. Soro s'abonner te. En tout cas, la chaîne na Bino bo s'abonner massivement. Fleur monte, Bissonyon Sotozawana. Place beaucoup à Naomi Ngolela, la Cléopâtre. Koloma Solo. Bisson Sotolanda et Boko Yoka, Bassango Nyon Sobuluka, bo découvrir. À la découverte. Pour découvrir ce qui est caché, le mystère caché Nyonso. Aïe, aïe, Fleur monte HD TV. Balobi Fleur monte HD TV. Site où est Buka Buka, site où on a, site où on a encore ça, ça biso moi trop quoi. Sur le lelo, tout le monde a Fleur monte TV, Fleur monte HD TV donc avec votre émission à la découverte avec Shadrach Lebika. Hey, Nabi Boye parce que face B, il y a artiste Nabino au Botalara. Face B na bango à la découverte. Je vous invite à suivre votre émission à la découverte avec Shadrach Lebika sur Fleur Monde HD. Donc émission Nabino Ezawana pour nous couper Sabino Basango. Toujours dans les bons. Donc vous ne serez pas déçus. Donc Babi Shadrach Lebika Nde Makambo. Bokoka. Hein? On est ensemble. Voilà, on est dans ce volant de partout, donc comprenez, c'est votre mission donc à la découverte. À la découverte aujourd'hui, nous sommes descendus de petit Awa, on a connu Yangalema toujours. Donc pour défendre toujours, nous sommes natifs Yangalema, on est toujours là pour défendre la cause. Comprenez qu'on est déjà là dans le marché à Kamunganga. Donc un grand marché donc, qui est connu presque partout. Donc depuis 1973 jusqu'à nos jours. Donc c'est déjà quelque chose de bien. Voilà, Boé Awa, il y a eu un petit problème. Donc conflit entre la Kolo Mapangi et la maman de Bissou Bangote. Donc on sous-entend que quand il y a la pluie, Bango va Kanganjela. Et cette route empêche maintenant que la maman va à l'aise quand on moule à Ezali. Donc comprenez que nous sommes sous la pluie, que les toujours sont là. Donc on est venu parler parce que Tolinga qui est solo Kakake, mais pour vivre événement. Voilà pourquoi on a entendu de bons moments. Les paysans Balinaka toujours depuis Samiro ou Malamu, Moula et Betty, jusqu'au petit Nassé à Moula, pour vous faire découvrir qu'est-ce qui se passe réellement ici. Donc, un grand merci Nathalie TV, un grand merci à Rex Kenga, donc il est toujours avec nous. Donc vraiment un grand merci à vous, à tout le monde qui nous regarde aussi de partout. Nous sommes là pour faire le travail, donc l'État Boumona, vous allez voir en image, donc vous allez comprendre s'il s'agit de quoi. Donc un grand merci à vous tous, depuis partout vous êtes, de plus 44, de plus 1, donc du 20 plus 1, donc depuis les États-Unis. Un grand merci à toi, nous sommes là pour faire le travail, donc ça c'est une violence, parce que malgré la pluie, on est descendu pour faire la violence. Suivez en exclusivité et on se retrouve tout juste après. Merci beaucoup. Maman, awa toza wapi précisément? Na Wenzaka Munganga. Voilà, okai souci na bino bobengaki keso imbula ebeti awa wenze komaka bien te yango tokiti na se ya mbula biso moko to vivre nini bokoloba na bugumesa azolanda osikoyo. En tout cas, nous sommes la mine de terre de la Bourgmestre et Noramoni. C'est la même maille de comme on a dit. Donc, la famille commune à Ngaliema. Où est qui passe, qui se fait de Kamunda. C'est la même maille de Sonda. C'est que Songo, moi-même, je sais qu'il y a que moi-même, il y a ma quota. Ils s'attirent à Bourgmestre. Ok maman. Mbote maman Abisso. Moi le loba mukie na o maman bakiti ego loba ni. Vraiment.
toza wapi? Na commune nini? Na commune Ngalema. Tala misala ba mama batekeza te. Na lobi yango. Donc vous vivez dans l'interview, hein? Alors ça la venant en direct, les beaux mona. Donc on n'a pas le choix. Ah maman Olobini. Olobini maman Abisso. Bougumestre Azali maman. Vraiment. Voilà. Voilà. Beau mona vraiment en direct. Hein? Donc faut t'amener ça par ça. Note maman Abisso. Problème est d'année. Ah tu vas voir. Vraiment. Vraiment. Dis-moi, bon, mon a, bana poto bana parti, bon, mon a, bote maman Abisso. Ah, tu as vu maman. Tu as vu d'accord, mon gars, dans la commune. Dans la commune Ngalema. Problème, oh, ils ont dérangé ou ils ont comme on a mis maman. Papa, dans la première vassaki. Ah. Dans le petit vassaki, il faut à ton dindi. Nani a tué ça comme nous. Nani a tué ça. Maman, ya nini oya, bakolo mapanga. Ah. Bate vassaki na kati. Lusimi vassaki. Tu as où déjà pour maman. Bana so tracteur, baloko na vassaki ni pas na maboye. Ko seleba na koleka. Voilà. Maman, Lilo Banana, Galini. Donc petit à petit on avance. Saïdino reste toujours connecté. On est là, donc on essaie de faire notre travail comme d'habitude. Toujours dans notre commune native de Ngalema. Maman, moi, il y a des animaux. Moi, il y a des animaux. Vraiment. Message union sur le coma. Voilà, on va trouver une bonne solution. Olobi maman. Bakangi basaki kuna moyo moyelekeza te. Voilà, banani bakangi basaki. Bakangi basaki. Moyo bata commune osaka. Donc bato baza mapangu pembeni nde bakangi nzela ya mai. Pembeni bakangi nzela ya mai, mai moyeleka ezate. Voilà. Tozala kata mai. Tozala kata mai tala. Voilà. Vraiment. Voilà. Merci beaucoup, maman. Voilà, comprenez que nous sommes déjà là, donc comme on vous avait toujours dit, on est venu
Motema. Donc on a marché comme Langa, on est venu parler avec le maman, chef Yawenzo. Donc c'est avec lui on va avoir le temps de parler. Comme le carrosse de là, la difficulté, déjà en image, nous sommes dans plein de pays, nous les autres l'État, donc nous à Kinshasa c'est comme ça, quand il y a la pluie, le monde nous demande ça là. Et se présenter nous devons quand même la mission aussi comme vous. Là, Naza, président syndicat marché comme Combo Jean Malonda, papa Jean Malonda. Biso toye awa lelo tokoki komeka kosolana au mwa moke parce que tokaki bamama toyoki bandeko bazolela mingi mpona wenzela ta munganga. Il paraît que boza na baconflit na bakolo mapango akangeli bino banzela ya mai. On voulait vraiment avoir l'éclaircissement epa na yo etant que chef ya wenze problème ezali. Problème ezali na koloba te selon histoire bana kofibani basali awa 40 ans mais makambo ezosalema na mikolo depuis 2018 vraiment na mona yango te nzela tolingi tofongola neti na couloir oyo nga nazotekolingi kofongola te mpona lipango tozwi nzela tomeka tokofongola kuna liboso nanti komoni na liboso kuna batili biso basaki barrière moye mai ebima eza te mai nyonso ezozonga na basombi na biso bateki toza likolo ya mai tomikolo esi ebeti moye pene kosala mosala eza na donc soki toki tobeta lisolo ya wenze ya kamunganga tokoloba combien des années de donc kamunganga tuka depuis 73 wenzo oyo ebandaki jusqu'aujourd'hui mais maintenant difficulté oyo ekomani bino mpa na moma oyo to depuis kalama badifficulté oyo ezalaki te nakoloba batongi batongeli bandako na bango ntango biso tokokenda bakongoli mai ebali kokota na banda soki toki tolandela bino depuis 73 jusqu'aujourd'hui seke bozwaki bapriorité ya bavaleur mosusu mpona wenzela bino mais ntango bato wana bandi kosala bongo est ce que bokendaki kosekuride peut-être na commune devant bourgmestre epa motu moko boye problème na bino to bogéra nga bino moko togere te tomeki mokosola na bango me bazokale osolaki na banani na bakolo espacepango bazoboya bazokale yango tozwaki position te tosala tokota réunion na charge ya salubrité na administration toyeba kosala mikanda po totika voilà na ONG mpe ya natif lengaliema oyo eza ensemble na bino donc ndenge okiti sur le terrain po tona korécupérer baimage oyo eza parce que koloba na komona eza différent ndenge video eye eke visibilité yango emonani en tant que chef ya wenze opromettre na bamama oyo nyonso bavandi na badifficulté nyonso nini comme solution oyo okoki kopesa solution oyo ngai nako kopesa sapi tosalaka salongo nde babengi kini bopepe tose question commune asalisa biso apesa biso quelque agent na position oyo omoneli basaki bateki wana kodégage basaki wana mpe tokimola na biso moko bateki tokimola komisa mai ezomoye ya koleka maintenant ntango mai soki mai ezoleka facilement eza mpo na intérêt na bino kaka wenze to mpo na bango mpo bango bakangi mai pour quelle raison donc bango bakangi mai swati mai eza okotela bango na balokama yango bango bakangi est-ce qu'il y a pas moyen kokanalize boluka nzela moko ensemble bino na bango mpo mai wana eleka biso na bango soki elobaki terase moko mpo ezala na entrée ya marché esika bomoni basaki wana toluka moya kosala terase tokanalize tokende nango ntina terase ya bango komisa mai ekende biso na bango problème donc eloko oyo problème ya makasi oyo eza na wenze awa ezaka problème ya nzela ya mai to baproblème mosusu ezali mingi kaka nzela ya mai ezaka na problème ya nzela ya mai soki mai ezoleka na yango soki mai ezoleka na yango problème ezalaki tokoteka bamama mpe bacliente babiso tozoteka tozolaka difficulté te mais lokola mai etelemi boye po bato bakota na kati yango atuka eza proportion na kasi est ce que na baprix ya bataxe oyo bayelaka bino awa ezalaka prix normal to baelevaka epa na bino to kote wana ezalaka ndenge te bataxe eza na problème moko te problème moko ezali te bateka ti taxe na bango ya décalage eza toujours 200 francs donc 100 francs bazwaka mpona salalité ya kopesa babière po te balokobwaka matiti mais tozwi mpe promotion lisusu esoki tolokobwaka matiti baterase wana etondi baolika kopengana biso mpona kolokobwa so matiti kuna alors en tant que bourgmestre kosalisa biso mpona solution pardon bolimbisi papa salubrité ezalaka na compte ya commune ya Ngaliema
Bébé Tibido boza awa ba quartier no c'est ça awa ça dit na bino dans la compte la commune Ngalema boza na place te oyo ba tia loko la place oyo ke loko tia ba poubelle oyo commune Ngalema tout bourgmestre Ngalema tinda ba mitu pa ya ba poubelle toza la place te mais ce sont des demandes oyo pour na ba donc vraiment je sais la station Salema commune Kitambo la commune toza na problème ya parce que tant que vous santé vous voir la terrasse bozo kanga penzela ya mai terrasse côté mabulu kuna na pante kuna nde tunakubwaka basali tukubwaka na terrasse tunakubwaka kuna libulu kuna tupenyi na pante alors libulu wana tunakubwaka matiti mabulu presque ebandi kotonda problème tozala wana donc vous demandez aussi n'est pas ya bourgmestre na ba chef nyonso ya Ngalema batiela bino place moko oyo ya salubrité oyo eza ke soki bosali salongo na bino tokedoke bopropose bango baoza na facilité ya kobwaka là aussi c'est une demande mosusu ezali baluka solution nini bakoki kosala mpona kosala terrasse entre bino na bamama na bino bata wenze na bakolo mapanga donc soki mbula eza nango te wendelaka nango bien pas de problème surtout na elanga kitoko ondima te pendaki place oyo donc je crois le message est passé bino moko bolandi le chef ya wenze alobi donc il a expliqué un peu ba difficulté mike oyo ezoleka kote na ye na bapartenaire na ye mpe nde bazali on a aussi eu des images avec des mamans baza kosuplede toujours na oyo lobby par rapport que bourgmestre alukela bango solution en tout cas moi je vous demanderai de faire le plus vite ya s'organiser eloko moko boye pour que et permettre parce que vous voyez il y a des choses mosusu bino bovivre yango awa peut-être bourgmestre sika aza nzambe te ayeba te bino bovivre il faut parler, il faut dire, quand les gens vont voir, là on peut voir votre cas. Donc je crois, moi je veux vous dire que soyons sûrs que la vidéo est étendue et puis il y aura une bonne résultat national. Merci beaucoup d'avoir partagé mon moment. Merci beaucoup, un grand merci à votre ministre de parti. Donc Rex Kenga, derrière la caméra, malgré la pluie, on est toujours là. Ça fait du bien, on se retrouve une autre fois. Bye. Merci.